Mbote bandeko balandi ya les avertis boza bisikanya sukolanda biso kola continuer ko pambola biso apambola bino oyo bozui réellement libaku ou bien bozui grâce ya kolanda biso nakati ya chaîne na biso les avertis sur YouTube nzamba pambola mutonyonso et puis apambola yo oyo kolanda tina suka puisque après avoir n'est-ce pas ko comprendre message oyo yo moko pe okozala na capacité n'est-ce pas ko te ya mutu bien ko ya ko pesa pe mutu susu yepe à comprendre ndenge yo comprendre puisque nous devons grandir dans la foi. Or pour grandir on a besoin de la parole liloba nzambe mtu sala ake et kolisaka bato. C'est très important que l'esprit de Dieu puisse nous conduire toi et moi dans un même esprit de façon que nyonso toko lobalelo et puis ça izaba nzambe le kumu et puis aider biso n'est-ce pas ce qui mabunga ezalaki ou bien quelques fautes bien failles na kat na biso kolo ameka ko pambola pa pe ko fixer ou bien ko corriger yango puisque toyebi que chaque foyer asala biso bolamu soki aza ko corriger biso aza ko perfectionner biso puisque c'est là au fait des ali mission ya église. L'église doit être perfectionnée afin que la soukato rate enlèvement. Alors le naé avec un thème, un sujet au monde de lobby. Pourquoi ton cœur détermine ta vie? C'est pas une question, mais c'est une affirmation. Pourquoi ton cœur détermine ta vie? Message oyo ezali message moko purement personnel, je veux dire pas pour nangai mais pour na mutunyo sa Rolanda. Landa vraiment na bokebi. Nous voulons parler de comprendre, il y a que comprendre pourquoi motema na biso eza ko déterminer vie na biso ko eba état ya vie na biso eza partir motema na biso. Alors pour ce faire na passage auto verset biblique oyo kola salaike apesa biso poto lobelezali la katia Luc chapitre 6 verset 45. J'aimerais que muto zolandangai soki moi ezali zwa stylo zwa feuille comment makambo o monike et cause la malamu pona ko evanda na kati na yo puisque lorsqu'on écrit les choses restent. Encore une fois na lobito nous allons parler aujourd'hui de pourquoi ton cœur détermine ta vie. Verset phare, bien passage biblique phare ezalina Luc chapitre 6 verset 45. La Bible nous dit ceci. Luc 6 45 lobby. L'homme bon tire de bonnes choses du bon trésor de son cœur et le méchant tire de mauvaises choses de son mauvais trésor. Car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. On est dans lingala. Mutu malamu abimisaka makambo e batami nakati ya kote ya malamu ya trésor to na motema na ye. Mutu ya mabe abimisaka pe makambo ya mabe o e bomba nakati ya motema na ye. Puisque à partir ya kotondisa ya motema nde munoko elobaka, c'est-à-dire c'est par l'abondance du cœur que la bouche parle. Exemple avant qu'on a continué. Soki mutu akangeli mutu ninga mususu kanda. Osana kanda ya mutu et vana kana kati ya motema ya mutu. Kanda wana. Soki la même personne ou bien mutu mususu América kotanga kombo ya mutu ozo na kanda na emba moko, tu vas faire sortir quelque chose de ta bouche ou la kisake vraiment tu es en colère contre cette personne là. Ou bien ceux qui la même personne aille vers yo alinga tout le likambo ta ndenge normal tout par exemple que non to komi heure nini comme on na kanda na ye réponse au pesa que tu mabe exemple pour sa réponse au que au bon yo na montre te au bon yo moninga na montre ou bien au moni na komi horloge, c'est-à-dire on peut sa réponse aux ali na libanda ya question mutu wana. Pourquoi? Puisque na motema no Dieu na kanda ya mutu wana. Mais na kati ya émission auto ya prédication oyo to meka pe kolobela quelques points. Par exemple to meka kolobela likambu ya état ya mutu naturellement et puis to meka pe kolobela likambu ya transformation ya mutu. Et puis toko bekape ko balikambu ya appel au Yeshua asalaki par rapport à makambo yo
et puis tu me sur passage biblique ni comprendre pourquoi est-ce que ça malamu ya ko tondisa makambu ya malamu na motema po monoko na makambu ya malamu. Alors, pour comprendre d'abord bien, Luc 6, 45 oyo, ezali maloba yankolo, ou ezako révéler biso, vérité moko oyo peut-être batumingi, bachaka ngona kati ya mitu na bangote. Toute personne vivante, oyo azoko kangana minute oyo, réalité oyo, ya likambu ya pourquoi ton cœur détermine ta vie, ou c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Et ça concerne Moutou, Nyonso, y compris Ngaï le premier. Luc 6, 45, a ça kotal sabiso, que maloba nabiso, nabizalil nabiso, et ça lokola ki talatala ya motema nabiso, na bandeli. Passage oyo normalement à Luc 6, 45, et ça kotal sabiso que, vérité mounen ezali que, maloba ya Moutou, na bizaleli ya mutu na bis esaleli na ye ezali miroir ya motema to ya eta ya motema na biso. Soki motema etondisa mi na kimia, na bolamu, na vérité, na amour, mutu akomisa makambu ya malamu. Mais soki motema etondisa mi na corruption, na ba rancune, na ba jalousie, na ba mensonge, mutu akomisa makambu mabe na munoko na ye. Alors, bon comprendre likambo yo. Yeshua azol kolinga ko tel sabiso awaka que motema ya mutu eza lokola réservoir ya vie ya kati ya mutu. C'est-à-dire, tango poussa ka voiture na yo so etambola na courant, eza na batterie. Batterie neza ko bon mama. Mais voiture so tambola plus que batterie ezali ya kotonda, c'est-à-dire batterie électrique bien sûr, sauf voiture électrique. Sauf voiture essence bien ya mazout je ne sais quoi. Na kati ya voiture na yo, eza na bisika ba bomba pour na réservoir, pour na kotia essence bien mazout na yo. Soki sikoyo mazout ezali etondite et ko déterminer n'est-ce pas distance voiture na ko tambola. Mutuka moko te tambola kana nzela o ezangi réservoir bezangi n'est-ce pas batterie to place à kotia la courant. Yango c'est important de comprendre boye. Que Yeshua a enseigné biso na Luc 6, 45 que motema na biso ezali réservoir ya kati ya bomo na biso. Donc nyonso mutu alobaka na munoko na ye ebimaka au hasard te. Nyonso ebimaka kati ya munoko ya mutu ezali ba fruit ya habitude o ezali na kati na biso. Ezali ba réservoir oyo na kati na biso nde bibaka na kati ya munoko na biso. Yango momonaka ba famille eza kokabwana, ba société ba pays eza ko bunda ko swana, ba nation eza ko luka n'est-ce pas kocha toujours ba problème puisque chaque mutu azana réservoir na avec des choses oyo yo yebite. Alors et bon, il faut comprendre boy. Tout ça dans le likambu ya état ya homme donc mutu normal. Hein, tout suit point na lobby état naturel ya motema ya mutu. État naturel ya motema ya mutu. La Bible nous dit ceci dans la Jérémie chapitre 17 verset 9. La Bible dit ceci: le cœur est tortueux par-dessus tout. Il est incurable. Qui peut le connaître? Et sa question. Motema muteza ko bunga ko bebi saba. Et ça n'a pas passé mingi na kati nango. Mais nanya kokoye bango. Et ça la diable. Et ça la pasteur. Et ça la nganga. Et ça la mwasi na yo. Et ça la mobali na yo. Et ça la mwana yo. Et ça la papa na yo. Mutu mokote akoy koyeba motema ya mutu soki nzambe te. Mais sikoyo tokoyeba ka mutu à partir de makambo lobaka. Yango mutu oyo asala maloba mabe bakoma koloba ke mutu asa motema mabe.
Or, ce n'est pas la bouche qui parle, non, plutôt ce n'est pas le cœur qui parle, mais c'est plutôt la bouche qui parle. Mais pourquoi ceux qui moutou, asa maloba ya mabe, bako maloba ki asa na motema mabe? Pourquoi? Puisque motema ezali réservoir ya maloba. Maloba utaka na kati ya motema, à moins que moutou asa moutou zo sala malamu te. Ceux qui moutou azali censé, asa ko réfléchir. Toutes ces choses au lingolo banakati ya munoko na yo et fait uta na kati ya motema na yo. Or, so za na kati ya motema na yo na bandeli, so ki motema na yo za na makambu ya malamu. Okomona ke maloba na yo ata osiliki quand tu vas parler et que pesa pasi mingi te. Mais so ki muta za na makambu mabe na kati ya motema na ye, so ki asiliki tango bisango on dirait bombe moko boye. Alors c'est très important de comprendre que nzambe mutu kaka yebaka ita ya mutu na kati ya motema avant que mutu aloba. Mais ce que biso bato to yebaka ita ya mutu na maloba na ye. So ki oza na nzambe te motema na yo kotondisama na makambu ya mabe toujours. Puisque y a un adage qui dit que la vie a horreur du vide. Et l'inko bakeno na kati ya bo moyi ya mututo et la kati ya bo moyi vide et ce que zali et lo komo ko remplacer na kati ya vide wana. Yango c'est important de comprendre que ce qui mutu andimeli Yahweh te na bo moinaye, ce qui mutu andimeli Yeshua te na bo moinaye, motema na ye kozala rempli na makambu ya mabe. Par exemple, ba rancune, par exemple, ba soupçon, par exemple, ba jalousie, par exemple, ba mensonge ou bien ba blessure même du passé. Et ça très important. Et ça très important. Puisque ce qui mutu na ba partir blessure du passé. Ce qui ngana ça na problème na ndeko na nga lelo. Ya nangai leki nangai mwasi nangai to mobile na yo to ba nangai to ba na yo osana problème na ye lelo ata bokoma na niveau ke boswa bokoma soki ba bunda ka ba bundi ba finga ka ba fingani ata koma na niveau wana dès lors olimbisiye to alimbisiyo to bolimbisani ebongi ba blessure wana kala elongwa. Bandeko botika adage elobi kolimbisi eza kobosana te. Non, botika eloko wana. Soki olimbisi sala effort obosana. Ou bien soki okobosana te sala effort o effacer yango na mutu na yo. Pourquoi? Soki oza ko se rappeler na mabe ya mutu, mutu na kolinga ete. Rappelle-toi plutôt na malamu ya mutu wana. Puisque mutu nyonso saka na mabe na malamu na ye. Soki yo attend que mutu ozo vivre, omi bengi mona na nzambe, omi bengi mosali na nzambe, omi bengi je ne sais pas pasteur, omi bengi je ne sais pas chantre ya nzambe, et que oza na problème na batu. Puisque oza na blessure moko ya passé, c'est quelque part tu n'es pas encore guéri. Nano biki samite, tu n'es pas encore né de nouveau. Moi nzambe azalaka bongo te. Yeshua lobi, venez à moi vous tous qui êtes chargés et fatigués, je vous donnerai du repos. Même ceux qui n'ont pas de problème dans mon thème, je n'arrive pas à pardonner et bon qui au pied de Yeshua pour yenda limbisa, to yenda tchakimi na kacha moté manangai. Et puis un cœur qui n'a pas Dieu ou bien une vie qui n'a pas Dieu. Cette vie-là, ou bien cette vie-là plutôt, ce cœur-là, allais-je dire, et quand on appelle na kokosa. Moutou a kosa ka, a kosa toujours na raison moko boye. Ce qui alinga sa likambo, o un avantage na ifo kosa. So alinga sa likambo, o aboni ke alinga tout sabatu mitu ifo kosa. C'est-à-dire moutou oyo azana nzambe te na kati na ye, donc signe. Ba signe to ba indice ou elaksaake mutu asa mutu na nzambe te soki mutu asa na problème ya ba rancune asa na problème ya ko soupçonner batu ana problème ya ko kosa batu ana problème ya ko kanisa mabete kanisa nengo omonisa nga pasi ça dit pona ye likambo ya te soki le kata 10 ans akora ko répéter ngo toujours. Écoutez, soupçon eza mabe pourquoi? Puisque là tout le monde avec tout ce qui se passe dans kata mokili pas comme tellement méchant, une personne peut venir vers toi avec une histoire montée de toutes pièces. Histoire, il y a le kuta sur une déco na yomoko boeto sur une déco mususu. Avec quoi ça par exemple que non déco wana
aibaka, ndeko wana atambolaka mabe, ndeko wana alinga basi batu, ndeko wana alinga mibali ya batu. Mais yo oza na preuve te omoni te oyoki kaka po komipe ko panzango. Yango tobenga ngo soupçon. Soki likambo moni te. Yango ngai na lobaka boye. Soko ye vers ngai yo moko epsika ke non frère Kashisha na saki boye. Bien sûr osa la cure dans me pas ngai te mais ozo epsa ngai likambo saki ya mabe nenga na ko considérer. Mais soki muto aye epsika ke frère Kashisha na mona ki sœur boye, na mona ki frère boye, na moi sister na mobali na ko tuna ye. O mona ki bango na nzela ou be bon place. Non donc sûrement ça va ça ko biba ensemble. Non ngai eza likambo te que sûrement na tuni yo. Est-ce que o mona ki bango na fragrant de lit que basa ko bima ensemble, que basa ensemble mbetu bazali ni tout ça est-ce que monaki so bisika ko monaki ngote na ba deko c'est que zala kimia eza ba soupçon na yo so ki eza na ba preuve oza na ngoye dango c'est bon même so ko na ba preuve qui suis-je na ça nini na ko pesa ndeko na conseil pe leki alors c'est pour dire que jalousie pe ko sala ke muta ko ma ko soupçonner bato. Jalousie puisque ndeko na yo, mwana mama na yo, mwana papa na yo, vi na ezo kende malamu yo komo yo ka mutema mabe. Même moi na yo, ta propre fille, asana vie ezo kende bien, ton propre fils, vi na ezo kende bien, et komo ko peso mutema pasi. Ou bien toi, ta propre mère, asana ko avancer makamba bien, et komo ko peso mutema pasi. Il faut tout ça l'effort on a comprendre que le cœur qui n'a pas Dieu, c'est ce cœur-là qui est rempli, je dis, de rancune, je dis, de soupçons, de jalousie, de mensonges et de blessures passées. C'est pourquoi tout le monde, la famille, mingi se déchirer. Les parents contre bana bango, moi si contre mobali na ye, frère contre sœur na ye, ba nièce, ba cousine contre ba oncle la bango. C'est-à-dire tout ça ça va biloko ça ko se passer pourquoi puisque l'état naturel ya mutu ou bien état naturel ya motema mutu et ça comment dire défini na Jérémie 17:9 motema ya mutu tondi mabe na nyonso et ça incurable nana ko koyeba yango. Alors tellement nzamba malamu même ce qui est état naturel ya motema mutu za bongo mais ce qui mutu ayambi nzambe ayambi nkolo ayambi Yeshua na bomo inaye ako transformer bomo inaye. C'est-à-dire la transformation par l'amour de Dieu eza likambo eza kutu déjà depuis avant même donc comment dire pendant ancienne alliance. Ézéchiel par exemple Ézéchiel chapitre 36 verset 26 le oui. Ézéchiel 36, 26, le dit, je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau. Ézéchiel chapitre 36, verset 26. Nzambaza koloba, je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau. Pourquoi est-ce que Nzambaza ko martelait sur le cœur? Puisqu'il dit que le cœur, c'est lui, le réservoir de l'homme. C'est là où se cachent de bonnes ou de mauvaises choses. C'est là où se cachent toutes les paroles que nous sommes en train de faire sortir. Également aussi dans Psaume chapitre 51, verset 12, le dit, crée en moi un cœur pur, ô Dieu. Renouvelle en moi un esprit bien disposé. Tout le monde a que, et dans Ézéchiel 36, 26, tout le monde a le cœur et l'esprit. Le cœur nouveau et l'esprit nouveau. C'est là même qui fera que ce qui mutabota miasika a comme une nouvelle créature. C'est pas que vous changez mande fusu kito, vous changez makolo. Nzamba ko peut soka motema yasika. Un cœur pur. Et ce qui ont cœur pur wana bolingwa nzambe ko guérir ba blessure nyonso akala. Bolingwa nzambe ko purifier ba rancune nyonso wana. Bolingwa nzambe e ko comme so capable ya kolinga. Ya kolinga même bato basala ko mabe. Bolingwa nzambe ko pesa yo capacité wana. Soki n'est-ce pas to botami asika. To botami na ye. Et ce n'est pas fini. Il y a même des gens qui se disent chrétiens, qui se disent disciples, qui se disent pasteurs, qui se disent, c'est pas bishop, qui se disent, je ne sais pas, chantre, ou sœur, ou frère en Christ. Mais parce que le problème,
ya kolimbisa banguna na bango. Yeshua lobini na kati ya Matthieu chapitre 5 verset 44. Matthieu 5 44 Yeshua zoloba. Aimez vos ennemis. Bénissez ceux qui vous maudissent. Faites du bien à ceux qui vous haïssent. Et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. Aimez vos ennemis. Puisque l'ami, tu vas l'aimer déjà directement. Yeshua n'a pas besoin de te dire aime ton ami. Alors, aimez vos ennemis. Mutu asala yo mabe, mutu alobisa kayo te, mutu atonga kayo, mutu afinga kayo, mutu amanga kayo respect. Linga ye. Bénir na mutu o asako maudire yo bénir ye. Sala bola na bato ba yina kayo, mutu moko boyebi ka linga kayo te. Toyebi na kati ba famille to mona ka yango to mona ngo toyebi yango pe. Toi tu peux avoir un cœur d'aimer ta famille. Mais il y a toujours une ou deux ou trois personnes dans ta famille au monake bato balinga ngate. Mais malgré oyebi ke balinga kayo te, Yeshua me dit Matthieu 5:44, faites du bien à ceux qui vous haïssent. Moutbana aïna kayo osali ebolamu. Et aussi priez pour ceux qui vous maltraitent. Ceux qui ont la place basa ko maltraiter eux, eza na musala, eza na famille, eza na libala, eza na classe, eza je sais pas na katia pays. Prie pour na bateau basa ko maltraiter bino. Nzamba ko sala na tana ye. Et prie aussi pour ceux qui vous persécutent. Bon basa ko tungisa, bon moina yo, bon prier pour na bango. Moi na Nzambe à cause jamais na koina na kati na ye. Moi na Nzambe akoza jamais na ba blessure na kati na ye. Moi na Nzambe azali défini par bolingo. Bolingo. Et puis que Luka a raison te que yé mutu abanda ki nga été. Ata mutu asali puisque là quand Yeshua parle, il ne dit pas que ceux qui yo mutu saki mabete mutu te. Aimez vos ennemis. Peu importe qui est ennemi en bandaki. Bénissez ceux qui vous maudissent. Peu importe ndenge bandaki ceux qui vous aki boswanaki, faites du bien à ceux qui vous haïssent. Peu importe ndenge bandaki, priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. Moi na Nzambe na lobi yango azaka défini pas par la haine, mais azaka défini par l'amour. Puisque la haine de fois mutu akoyina yo. Mais yo ata mutu akoyina yo pesa ye bolingo. Le contraire de la haine, c'est l'amour. Moi na Nzambe, il faut qu'on décide qu'on pesa bolingo. Donc je venais de le dire tantôt ici dans le but que batu balobaka kobosa na no kolimbisa eza kobosa na te ou bien kobosa na pas cité. Non. Yo kolingate ke mabe e ou ben la kati ya motema na yo. Sala effort ya kolimbisa pe ya kobosana. Puisque pasi soko zaki na passe na lokolo, soki pota e kauki, cicatrice ko tika nango mais cicatrice e ali pota te. Cicatrice et ça la sous-passité. Donc yon di makaka que ezaki expérience au leka qui d'une manière ou d'une autre na ndenga famille na ndenga libota na ndenga libala et que komi sikoyo o pardonner mutuana limbisa ye pesenga na Nzambe obosa na likambo wana. C'est pas que kuta na mutongo po azana problème yo komi koloba moni Nzamba confondre ye bona bo tout ça na ko salisa été pas munsanga pasi. Non. Rendez le mal par le bien. Rendez le mal par le bien. Bozongi sabola na place ya mabe. Yeshua albi quelque part. Somme ta betio na litama ya gauche pesa ya droite. Eli kolba ke non tikaye yoko beta ete yoko kozongi sa te. Alors il y a quelques passages dans la Bible où ils appellent que pesa biso encore moi assurance à comprendre qui est pourquoi est-ce qu'il est important, n'est-ce pas, d'avoir un cœur pur. Par exemple, dans Proverbe chapitre 4, verset 23, il dit « Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. »
mutu azala motema makasi mutu ana soit abela pamba ou bien ako nuna noki, il va vieillir vite. Proverbe 4:23, garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Bon moi utaka na kati ya motema soko gardango pur, soko gardango malamu. Matthieu 12:34 elobi, c'est donc parti, c'est presque la même chose avec Luc 6:45 elobi, dans Matthieu 12:34 à 35, c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Motema na yo tonda makambo malamu po monoko na yo et prononcer makambo ya malamu. Jacques chapitre 3 plutôt verset 10 à 11 elobi, de la même bouche sortent la bénédiction et la malédiction. Il ne faut pas, mes frères, qu'il soit ainsi. Bolamu ma bena malamu utaka kati ya munoko, mais biso wana nzambe feza la bongote, eza la bongote. Romains 5:5 elobi, l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Pona kosuki ça. Ba conflit la kati ya bomo na biso. Et ça a un problème de communication te, mais ça problème mingi na motema. Des fois beaucoup de gens disent que oui, quand tu parles pas avec ta femme, comme tu parles pas avec tes enfants, comme tu parles pas avec ton mari, c'est pourquoi il y a trop de conflits. Non. Ata boso la raté, mais ce qui motema est pur, conflit ko yate. Conflit yaka à partir ya ba promouta la kati ya mitema na biso. Nzambe ndasa asa le seul à transformer motema na yo. Ce qui va blessure ezalaki, nzambe mutako ko pesa yo, n'est-ce pas, kimia alonga ba pota wana et puis à transformer motema na yo pour ko pardonner. Alors lelo ngala ko senga na yo boende ko mwasi de ko mobali. Oki message ngala pesi yo. Soko oza ko te retrouver na eloko moko ngana lobby par rapport à la façon na ko zala, maloba na mabe, makanisi na mabe, bizali na mabe, na sengi na lelo. Pesa motema na Yahweh. Po ye aya ko vana na kati, eza la source ya paix, ya amour, paix ya réconciliation, abo na yo moko na nzambe puis na bato. Pona ko suki ça, nzamba lobi quelque part lobi, mutu alobi ka lingi nzambe. Soka inaka moninga na ye, aza mutu lokuta. Pona nini? Po nzambe oyo ozolinga omona ka ete. Et pourtant mutu o nzamba keli ndezali œuvre nzambe fo linga d'abord. Et c'est important, soki toza na bolingo na kati ya mitema na biso. Ata basali o mabe kozongisa mabe te. Zongisa bolamu na mabe. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Shalom.